dossier peut affaire comédienne Nabiso na kombo ya Aïda Kapilas. Bandekonanga depuis avant-hier, tomonaki ba vidéo ya Aïda concernant sac na ye ya bilamba oyo ebungaki. Tomonaki kolela ya Aïda. Tomonaki ba vidéo openza Aïda salaki. Ti vidéo ya suka na ya yaki kosala ezalaki ke awa bozo seka bozo sala eloko te. Mais soki eloko mabe ekomilinga boya koloba te ke non soki toyebaki. Ezalaki message ya Aïda. La famille, après message wana ya Aïda, tomoni ba sortie médiatique ya makasi. Batu baye koya ko pointe Aïda ke non aza mutu akisi, succès na ye eza succès ya bakisi. Aïda asimba kisi, Aïda ye mutu asala lelo comédienne ya bu indenge amona kate ye mutu asala ye aveugle. Aïda ye mutu aiba makolo ya comédienne abiso ezalaka nani vie de loin. La famille. Ata kutu bolinga kango Aïda te. Hein? Est-ce que bokoki kokoma tina niveau koloba makambo aboye? Ata soki bolingango Aïda te. Bokoki kokoma tina na niveau ya kolobaka makambo aboye. Boza mitema mabe biso ba congolais toza somo. Hein? La famille. Ezaka pasi ya makasi. Donc na Congo na biso c'est comme si basala nzambe bazalaka te. Ba chrétien na ba chrétienne bazalaka te. Pourquoi soki muto azui kaka succès na Congo ezalaka kisi? Hein? Tokoki koloba te ke no grâce ya nzambe localiza ye. Biso na Congo soki ka muto azui succès, muto azo sala bien na vie c'est fini. Toyaka toujours na ba propos na biso pona koya koloba ke no asimbi kiti, akoti bikota kota, akoti bandako. Botika pe Aïda vanda. Ezana batu mosusu bazo comprendre te. Je suis une chrétienne. Na kolobango pe na continuera koloba. Makambo oye etali makambo spiritualité hein. Soki nano yebi yango te. Okoki koya koloba o nyonso olobi. Soki Aïda ye kolela pona elamba na ye ebungi. C'est tout à fait normal. Même moi à sa place. Soki elamba nanga ebungi na kolala te. Po elamba ndeki bo mutu ya mutu. Soki bando ki baza na besoin ko boma yo. Bakoya ko zwa yo mobimba te. Bazwaka nini? Parti ya elamba. Bazwaka elamba. Tolanda biso nyonso ba témoignage ya basala nzambe oyo lelo bakomo basala nzambe o bazaki bandoki. Tolanda ba témoignage na bango. Balobaka nini? Soki bandoki balingi bazwa yo. Ezalaka nini? Ezalaka elamba. Soit sapato. Soki kazu sapato na yo parce que sapato nde bisiko otiaka makolo na yo. Bwana deja ezaki bomutu na yo nyonso mobimba. Batu bakoki kozwa mafuta na yo kopakola. Bakei nango. Oye kolala kabo oye kolamuka. Mafuta na yo kopakola ezate. Soki oye komona ngo lisusu. Ebele ya batu topakola kango lisusu te. Soki mutu azwi mafuta na yo. À moins que soki yo moko sur le plan spirituel ozalakata na vie ya prière te. Wana nde kozwa mafuta wana komi ko continuer kopakola eye kobebisa yo. Mais la plupart abatu soki mafuta ebungi et puis après quelques jours ou quelques heures oyo komonango batu ebele bapakola kango lisusu te. Mais o etali elamba. Elamba ata soki komona kango lisusu te. Mais soki elamba déjà olata yango, elamba ebungi, olala pongi te. Kendo luka elamba na yo. Po eza bo mutu na yo. Soki Aïda yaki kolela, eza elamba oya lataka. Totia nanu makambo carrière na ye pembeni. Mais eza elamba oyo mutoki na ye ezalaka. Ata soki asokoli elamba wana. Mutoki na ye ezalaka kuna. Donc muto asimbi penza elamba ya Aïda. Eza vie ya Aïda. Eza bongo. Hein? Pourquoi bokoki koya na ba suggestion moko et puis pas même des suggestions. Bozo ya na ba confirmation. Pona koya ko confirmer que non Aïda zana kisi tala kutu pululu ye wana pe ba yibaki elamba après quelques jours ayaki kokufa ezalaki ba kisi bakendaka kozwa na Congo Brazza. Si réellement toza batu autorisonaka mais ata histoire ya pululu e ya ko rappeler biso soki eza makambo ya kisi o simba kisi yango bilamba na ye ba ye koyibango. Mais balingaki babela liboma.
ata ba vie de loin o lelo bozolo bakeno vie de loin pe asimbaki kisi kana Congo Brazza ye pe ezaka na Congo Brazza ba sirène wana nde ba yaki koyiba ye biloko na ye lelo wana succès sili mais lelo oyo tolingaki tomona ba vie de loin balingaki baya kozala bato ya liboma mosusu liwa ya pululu wana akufaki c'est parce que bilamba na ye bayibaki mutu ayibaki yango akendaki nango soki wapi ake koboma pululu vous pensez que soki mutu ake kosimba kisi ezalaka kaka liwa mais la plupart ya bato oyo bambato ya maboma bozomona eza la plupart ya bato oyo basimba bakisi soki kisi esimbi te la plupart ya bato wana bakomaka bamaboma aida ye kolela mpona bumutu na ye yango alingi elamba wana bino bato bozoloba keno akende kotongisa oui bien sûr mais elamba wana eza kibo mutu ya mutu la famille je ne sais pas soki bokoki comprendre eza kibo mutu ya mutu dans la vie ata ndenge yo mutu ozolanda mama Étoiline na minute oyo ozaka boye sengle na yo ebungi kaleso na yo ebungi pantalon na yo ebungi chemise na yo bodi na yo ebungi kolalaka te kendo luka elamba na yo likolo nango kitisela yango moto mokili eza mabe ezaka baje bato ya mitema mabe balingi basakana na aida yango yango bokoya koloba ke aida succès yango succès ya nini soki ezalaki ata bata oyo mama Olive apesa aida mutuka wi tolingaki toloba bata wana aida penza aconvaincra mitema ya bakonzi me na minute oyo aida azobunda succès nini oyo aida aza nango oyo lelo bokoya koloba keno akendeki kosimba kisi succès ezalaka nango eza succès ya kisi succès nini aida aza nango aida oyo succès nini na bapays nini oyo babengaka aida keno aida ifo na pays oyo akende kojouer na pays oyo akende kojouer cette femme travaille dur mwana mwasi oyo azotravaille dur tu tomonaki na concert afali basalaki mwa video na mimika bongo après tango bato ya faire egola baye koyela ye tomonaki bango moko baye kosenga bolimbisi mpona koloba nini bazomiluka soki bazalaki si réellement aida azalaki mutu ya succès oyo bino bozoloba keno aida succès akende osimba kisi vous pensez que aida alingaki asenga bolimbisi na bagolois s'il vous plaît quand même tomitia na place ya baninga mosusu ata kutu tolingaka rando yango eza bongo te pourquoi kokoma ntina niveau ya kolinga koya kobebisa moninga réputation likolo nango vi ya ndeko na biso ya mwasi eza na danger mutu oyo ayibi ye bilamba toyebi état spirituel na ye te toyebi état na ye te olie tolamuka biso nyonso toya kobondela mpo na ndeko na biso bilamba na ye emonana mais biso tozo se permettre au moins ya kokota na balive tobanda koloba combien aida aza na kisi biso bakongolais toza mabe ntango azolela keno soki eloko ya mabe ekomelinga ayebi toza bato tomona babiloko na bafamille tomona babiloko na bakartier histoire aida eza histoire ya liboso te nga nayebi bahistoire ya bato ebele bayiba bango bilamba après quelques jours boyoki kaka moto akufi eza bamakambo esalemaka soki boke kotala la plupart ya basi oyo baza na bandako ya mabala bazokoka kokumba bazemi te botuna bango bahistoire la plupart omona kaka kaleso na nga moko boye natandaki na singa natikala komona yango te eza bamakambo esalemaka moto abongisi bilamba bino bozoya awa bozoloba kena akende kotongisa bilamba mosusu eza bilamba ya kisi yango basirene na ye bayibi ye donc na Congo na biso eza ka kisi toyebi ke na monde ya théâtre oui kisi ezali mais quand même eza mutu nyonso tu akota na kisi eza mutu nyonso tu eza mutu nyonso tu te oyo akota na kisi olie toya kolela awa bilamba ya aida emonana mais biso tozo se permettre koya koakize aida keno aza na kisi tango akotaki na kisi biso tozalaki toza batémoin non la famille pas jusque là s'il vous plaît pas jusque là eza vie ya mwana batu eza vie ya mutu la famille nga na oyoka kanda na dossier oyo na oyoka penza mabe s'il vous plaît batu oyo nyonso bolingaka aida botia na baprière bilamba na ye bisika nyonso ezali moto ya nzambe ekende kopela na bilamba wana
soki eza na moto ya misala mabe oyo alingi asala Aïda mabe akutana na nzambe akutana penza na nzambe ce n'est pas possible biso bakongole toza na mitema mabe toza na motema boye pourquoi Aïda yo lataka ozalaka na teni moko c'est que olataka ngo kaka pourquoi yo lataka teni moko po bateni wana okozala nango ata 3 ata 4 ata 5 basapato wana okozala nango ata pour c'est que olataka kaka teni moko oza nango kaka moko comment pendant beaucoup d'années yo lataka teni moko nakilelo ofoza nango ebele po osala nango mosala ekomaka salite osukolaka okoki bakoki kobengo place moko tourne teni wana mpenza salite donc olati yango kaka nasola mapeka wana okie nango te ivo ya beta ezolisa teni yo mo moto ye nango biso ovanda ye na biso ta lelulu biso ovanda ye na biso ye moko moto aye nango te. Donc yo olataka kaka teni moko banda yo banda musala Aïda olataka sapato mais sapato wana ekoma solo na chaussette moko na elamba na ka ozaka na oka moko te Aïda te ndeti normalement nga na mona fiston sa isa na bateni ebele na ndako na ye achangeaka mwa mobali bamaka kumbo ezalaki ebele azalaka na oso ebele omona tokenda kuna kotourne na ken piana aza nango aza na bateni na ebele chambre ne batia bateni mais sikoyo yo Aïda ozaka na teni moko mema yango na saki mpe kaka ya vert teni ya vert na saki ya vert bino bolamusaka bato bino boyebi mpenza kolamusa bato esprit bino boyebi kolamusa bato mémoire bino ba Aïda tofai na biso boye to léopard to sepela léopard a tiebi na Angleterre yo yeli biso teni olamusi biso esprit to komi kotuna ye moi si tani na eza combinaison na sama kolo etokaka mapeke etokaka chaussette wana sapato wana ezalaka moko ezalaka moko epi likolo nango oye kolela yango na TV balukelo te donc yo zalaka na teni wana moko sapato wana moko te yaya yo mo muto yo lamusa biso yo faut ya aussi na biso to ba na monde entier ya aussi na biso Aïda Gladys ya aussi na biso to sola bien mais bozo réveiller babiloko moko oyo toujours comprendre bino souste toujours comprendre bino souste bamonya wana hotel yo kai wana mashanga kala bamonya wana hotel mboko yo tokomona nyonso tu modèle bâtissier eza na mboka oyo ya vert modèle bâtissier eza ya vert na mboka oyo Aïda tongisa bateni Aïda tongisa bateni yaya tongisa bateni déjà c'est très sale kozana teni na moko c'est très sale eza salité nde na mona ko na Paris nde ozaka propre ozana teni moko wana ko tourner la ya salité tongisa bateni pona nini biloko ndenge wana pona nini okoko bomba no kaka teke no bayibi yo teni obombi na okaka ozolela ngo na mai na misu ndenge wana te balelaka biloko oyo olelela mba na ero te yo lelela mba bilamba eza ebele ya vert eza ebele kende mpa bakimbangise baopesa bilamba ebele yo so ya kolela epuis mwana mwasi nzoka nde ozala na teni moko epuis ezaka na sama soko ezaka na c'est très sale yo matina nini ebele bino baka bandoki Allô, bonjour mère. Bonjour Rando. Oui, na lobby asalaki vidéo à liboso alela kiwana.
Na vidéo wana bolanda explication alobi azolela tenu na ba catch na ye. Après tant yo bimi oyo lobake ndeni ozolela tenu makasi boy oyo ko démasquer ye. Ayo ça la deuxième vidéo po lobake azolela na ye tenu te azolela nde biloko eza na kati ya sac. Toubela R yang soki il y a un problème il y a toubela R yango yo pardon po modèle le eliteni wana nge bansinga pale la la mabongo te muta bato akufa awa e ba comédien otambola na bango za na bango tikala ko lela bango bongo te Est-ce qu'il y a les la matanga? yo lela rati na matanga yo ba ko lela maranzoto ba lela na mona e pasa o lela yo lela rati Gladys yo lela kate ya ndenge nini yo pyo ko lela mbala modèle oyo oki kolelela mbana modèle oyo ndenge nini baninga bakufaka bomona na susu te bilamba eza ebele bacouleur vert eza ebele na Congo kuna kende na bayako kozwa soki olingi couleur vert ya original kende na kimbangiste kende na pamba akenda kasavu bele kuna ya kimbangisa tezwa akende na sayo akozwa ya malonga ya goût ya modèle tout vert ya lipambo likuti ya lipambo likuti ya papa Simon Kimbangu soko boyo ke papa nkuso kozwa neki ngombi kozwa ya vert bangunza bazali batekaka bilamba ya vert oke na nini na église ni mwana ntemi bakotekela yo couleur yo zokolelela biso awa pourquoi mama soki likambo ezali yaya babomaka moto soki eza moke na expliquer bino ce qui m'a tiqué bonjour ce qui m'a tiqué le sac est vert sombre la tenue c'est vert clair les chaussures ce sont des verts sombres les chaussettes ce sont des verts sombres bolanda bien tokende pena na ndenge pena ya spiritualité nyonso wana eza vert ntango azolela tenue alakisi sakodo moto moko asimbi sakodo na valise abindeko na ye abosa il faut ça mondeko ni muta lataki abosani sac wana alors quand tu viens dire que Aïda ya manike eza na biloko nanga oteka Aïda biloko yo oteka kezaka minene awa sac wana eza moke awa eko mema te sac wana eza ka sac mo bagumbi elamba otie na kati otie basket otie chaussette otie chapeau na yo mwa lunette na wana otie na saki nde eza na sac wana tu peux pas venir okosa biso na deuxième vidéo ce sont des mensonges Aïda ngai yo tikai nga penza en tant qu'analyste en tant qu'mvuluzi na mepecho azolela babord na lamuki pena ntake ndona na mepecho azolela babord mepecho ndeni azo babord amelango na libumu te pecho ndeni azo babord akotisango na nzoto te atia bord na elamba biloko ya bilamba epolaka ebebaka même bague ya magie même bague ya confrère so omoni bague na yo ekwei seke makambo ebebi eza bongo bijo ekoki kozala na kati ya saki wana salite wana te bijo kozala na kati ya saki wana salite okoboma moninga misu mpo ye amata succès misu abuibui wana eza ye mutu aboma yango mpo bango mibale babandaka kobalanse aya lokola asala yiba buibui succès atie buibui laba ale sikoyo buibui bake kaka Brazzaville zelo apamba kaka soki mopepa apamba kaka eboma buibui misu fo ezala ye nde mutu aboma buibui misu mpo ye arenyaka okomprendre elamba wana so déclaré wana elamba wana eza na bon siko buibui pe amona kaka zelo na Brazzaville ye pe teni ebungi kaka na Brazzaville alors Brazzaville basi ozomona te bazaka ko travailler omoni na se ya moyo na se ya moyo. Alors quand tu pleures pour venir demander akuna tokoluka ngo pe spirituellement ndenge nini bayibi osaka mbongo te bayibi o valise te bayibi o kateni po avant ekomela yo fatal avec komela yo tobela bana monde entier Aïda koti ndako Aïda yebisa biso secret ya teni biso totindi batuna biso pe na Brazza kuna avant belela bana monde entier
Gladys yako et pourquoi zo lela elamba moko boye oko soma no na gambela oko soma na wenza bayaka okeika na gambela batongelo twa ozana modèle na ngona mutu parce que c'est un tenue que tu as porté pendant beaucoup de temps aïd ozali na nani na mutu ozana ngona mutu au lieu ya kobelela bana monde na tie yebisa biso pourquoi tu pleures cette tenue là kaka bolo kila tenue. Dossier pe affaire comédienne Nabiso na kombo ya Aïda Kapilas. Bandekonanga depuis avant-hier tomonaki ba vidéo ya Aïda concernant sac na ye ya bilamba oyo ebungaki. Tomonaki kolela ya Aïda. Tomonaki ba vidéo openza Aïda salaki. Ti vidéo ya suka na ya yaki kosala ezalaki ke awa bozo seka bozo sala eloko te mais soki eloko mabe ekomilinga boya koloba te ke non soki toyebaki ezalaki message ya Aïda. La famille après message wana ya Aïda tomoni ba sortie médiatique ya makasi batu baye koya ko pointer Aïda ke non aza mutu akisi succès na ye eza succès ya bakisi Aïda asimba kisi Aïda ye mutu asala lelo comédienne ya bu indenge amona kate ye mutu asala ye aveugle Aïda ye mutu aiba makolo ya comédienne abiso ezalaka nani vie de loin la famille ata kutu bolinga kango Aïda te hein est-ce que bokoki kokoma tina niveau koloba makambo aboye ata soki bolingango Aïda te bokoki kokoma tina na niveau ya kolobaka makambo aboye boza mitema mabe biso ba congolais toza somo hein la famille ezaka pasi ya makasi donc na Congo na biso c'est comme si basala nzambe bazalaka te ba chrétien na ba chrétienne bazalaka te pourquoi soki mutu azwi kaka succès na Congo ezalaka kisi hein tokoki koloba te ke non grâce ya nzambe lokaliza ye biso na Congo soki ka mutu azwi succès mutu azo sala bien na vie c'est fini toyaka toujours na ba propos na biso pona koya koloba ke non asimbi kiti akoti bikota kota akoti bandako botika pe Aïda vanda eza na batu mosusu bazo comprendre te je suis une chrétienne na koloba ngo pe na continuer ka koloba makambo oyo etali makambo ya spiritualité hein soki nano yebi yango te okoki koya koloba o nyonso olobi soki Aïda ye kolela pona elamba na ye ebungi c'est tout à fait normal même moi à sa place soki elamba nanga ebungi na kolala te po elamba ndeki bomutu ya mutu soki bandoki baza na besoin koboma yo bakoya kozwa yo mobimba te bazwaka nini parti ya elamba bazwaka elamba tolanda biso nyonso ba témoignage ya basala nzambe oyo lelo bakoma basala nzambe o bazaki bandoki tolanda ba témoignage na bango balobaka nini soki bandoki balingi bazwa yo ezalaka nini ezalaka elamba soit sapato soki kazu sapato na yo parce que sapato nde bisiko otiaka makolo na yo wana deja ezaki bomutu na yo nyonso mobimba batu bakoki kozwa mafuta na yo kopakola bakei nango oye kolala ka boye kolamuka mafuta na yo ya kopakola eza te soki oye komona ngo lisusu ebele ya bato topakolaka ngo lisusu te soki mutu azwi mafuta na yo à moins que soki yo moko sur le plan spirituel ozalaka ta na vie ya prière te wana nde okozwa mafuta wana okomi kokontinue kopakola eye kobebisa yo mais la plupart ya bato soki mafuta ebungi et puis après quelques jours ou quelques heures oye komona ngo bato ebele bapakolaka ngo lisusu te mais oyo etali elamba elamba ata soki okomonaka ngo lisusu te mais soki elamba deja olata yango elamba ebungi kolala pongi te kende oluka elamba na yo po eza bomutu na yo soki Aïda yaki kolela eza elamba oyo alataka totia nanu makambo ya carrière na ye pembeni mais eza elamba oyo mutoki na ye ezalaka ata soki asokoli elamba wana mutoki na ye ezalaka kuna donc mutu asimbi penza elamba ya Aïda eza vie ya Aïda eza bongo hein pourquoi bokoki koya na ba suggestion moko et puis pas même des suggestions bozo ya na ba confirmation pona koya ko confirmer que non Aïda zana kisi tala kutu pululu ye wana pe ba yibaki elamba après quelques jours ayaki kokufa ezalaki ba kisi
bakisi bakendaka kozwa na Congo Brazza. Si réellement toza batu o to raisonnaka, mais ata histoire ya Pululu e ya ko rappeler biso soki eza makambo ya kisi o basimba kisi yango bilamba na ye baye koyiba ngo, mais balingaki babela liboma ata ba vie de loin o lelo bozolo bakeno vie de loin pe asimba kisi kana Congo Brazza ye pe ezaka na Congo Brazza ba sirène wana nde ba yaki koyiba ye biloko na ye lelo wana succès sili, mais lelo o tongaki to mona ba vie de loin baye balingaki baya kozala bato liboma. Mosusu liwa ya Pululu wana akufaki, c'est parce que bilamba na ye bayibaki mutu ayibaki yango akendaki nango soki wapi ake koboma Pululu. Vous pensez que soki mutu ake kosimba kisi ezalaka kaka liwa, mais la plupart ya batu o bambato ya maboma bozomona eza la plupart ya batu o basimba bakisi, soki kisi esimbi te la plupart ya batu wana bakomaka bamaboma. Aida ye kolela pona bumutu na ye yango alingi elamba wana. Bino bato bozolo bakeno akende kotongisa oui bien sûr, mais elamba wana eza kibo mutu ya mutu la famille. Je ne sais pas ce que beaucoup ko comprendre. Eza kibo mutu ya mutu. Dans la vie atandenge yo mutu zolanda mama étoiline na minute oyo. Ozaka boye, sengle na yo ebungi, kaleso na yo ebungi, pantalon na yo ebungi, chemise na yo body na yo ebungi, kolala kate. Kendo luka elamba na yo, likolo nango, kitisela yango moto. Mokili eza mabe. Ezaka baje bato mitema mabe baye balingi basakana na Aida. Yango ngo boko ya koloba ke Aida succès, yango succès ya nini? Soki ezalaki ata bata oyo mama Olive pesa Aida mutuka, oui tolingaki toloba, bata wana Aida penza a convaincre mitema ya bakonzi. Mena minute oyo Aida zobunda. Succès nini o Aida zanango o lelo boko ya koloba keno akende ko simba kisi succès za la kanango eza succès ya kisi. Succès nini Aida zanango Aida oyo succès nini na ba pays nini o babenga ka Aida keno Aida fo na pays oyo akende ko jouer na pays oyo akende ko jouer. Cette femme travaille dur. Moi sur elles ont travaillé dur. Tu te mona ki na concert a Fali basala ki moi vidéo na Mimika Bongo. Après, tango batu ya fait regola baye koyela ye. To mona ki bango moko baye kosenga bolimbisi. Pona koloba nini? Bazomi luka. Soki bazalaki si réellement Aida zalaki muto succès o bino bozo loba keno Aida succès keno simba kisi. Vous pensez que Aida linga ki asenga bolimbisi na bagoloa? S'il vous plaît quand même. Tomitia na place abaninga mosusu atakutu tolinga karando ango. Eza bongote, pourquoi koko matina niveau kolinga koya ko bebisa moninga réputation likolo nango vi ya ndeko na biso ya mwasi eza na danger. Mutu oya yibi yebilamba to yebi état spirituel na yete, to yebi état na yete olie to la mukabiso nyonso to ya ko bondela pona ndeko na biso bilamba na ye emonana, mais biso tozo se permettre au moins ya kokota na ba live to banda koloba combien Aida zana kisi. Biso ba Congolais toza mabe. Toza mabe. Tango azolela keno soki eloko mabe komelinga ayebi. Toza batu tomona ba biloko na ba famille. Tomona ba biloko na ba quartier. Histoire Aida eza histoire libosote. Ngana yebi ba histoire batu ebele. Ba iba bango bilamba après quelques jours boyoki ka muto akufi. Eza ba makambo salemaka. Soki boke kotala la plupart a basi. Oyo bazana banda kwa mabala bazo koka kukumba bazemite. Botu na bango ba histoire. La plupart au mona kaka kaleso na nga moko boye na tandaki na singa na tikala ko mona ngote. Eza ba makambo salemaka. Mutu abungisi bilamba. Bino bozoya awa bozolo bakena akende kotongisa bilamba mosusu. Eza bilamba ya kisi yango ba sirène ba yibiye. Donc na Congo na biso eza ka kisi to yebi ke na monde de théâtre oui kisi ezali. Mais quand même eza mutu nyonso tu akota na kisi. Eza mutu nyonso tu eza mutu nyonso tu te oya kota na kisi. Olie to ya kolela awa bilamba ya Aida emonana, mais biso tozo se permettre ko ya ko akize Aida keno aza na kisi. Tango akota ki na kisi biso tozalaki, toza ba témoin. Non la famille, pas jusque là s'il vous plaît. Pas jusque là.
eza vie ya mwana batu, eza vie ya mutu la famille. Nga na oyoka kanda na dossier oyo, na oyoka penza mabe. S'il vous plaît, batu onyo so bolinga kaida, botia na ba prière. Bilamba na ebisika nyonso ezali, moto ya Nzambe ekende kopela na bilamba wana. Soki eza na moto ya misala mabe oyo alingi asala aida mabe, akutana na Nzambe. Akutana penza na Nzambe. Ce n'est pas possible. Biso ba Congolais toza na mitema mabe, toza na motema boye pourquoi? Ya sika eye, ya kitoko eye, batoto ya Katanga, batoto ya Lubumbashi, Gersh biashara, aye na makambo ya sika, makambo ya moto, makambo ya kilikili, kande to beta kalisolo, awa mituka ne mituka, ozana posa osomba mutuka, kande boyebi, benga Gersh biashara, bisika mituka ya kalite, ya kitoko, ba mituka oyo ezotambola na kitoko nyonso ezali. Kande na yebisaka bino toujours et encore, ebele ya batu batekaka mituka, ebele ya batu batekaka kalite te, mais muke kaka ne batekaka kalite. Chez Gershom biashara, c'est la qualité, hein? Kande boyebi bandeko nanga, ba mituka ya sika, ba mituka ya kitoko, ba mituka oyo ezotambola na kitoko nyonso. Soki omati na mutuka oyo, yo moko osepeli. Soki omati na mutuka oyo, yo moko oyoki, yoka gu, tala soin, tala sebene, mituka kitoko o wapi. Hein? Numéro na biso yango wana, ozana besoin ya mutuka, ozana besoin osomba camion na yo, osomba taxi na yo, osomba Dubai na yo, osomba rosa ba qualité do ba sorte nyonso ya mituka eza nango kaka na Gersh biashara. Kuna qualité, kuna biloko ya kitoko, kuna biloko ya mafuta, kande bomona awa Gersh biashara. Tokos Gersh biashara, c'est la qualité. Gersh biashara, bisika masolo ya kitoko.